Bisogno stato s'abbonare nationale con Madia Star TV e tala mamunate Bato Bandima Christophe Songo Andima Tati Lenda Andima Angel Loué Andima Madia Star TV Chalaketa National TV Madia Star TV Chalaketa National TV. Les grands collaborateurs Christophe Songo Nakatia Madia Star TV L'évêque qui Kondambuta Papa Social Tadi Ileda Angel Loué La Mignonne Bisogno Soto s'abonner National Macron Madia Star TV Etale Mamudate Bato Bandima Madia Star TV Zambada Media Elera Bagaba News Bapik Naba Théâtre S'abonner. Bonjour, bonsoir, on a écouté Libino, na Pessibino Mbote na comme on a eu tikati nzamba lula sala bino bolamu. Balo bien eze émission na biso ba kwa ngolo ba kongone ba ngolo biso tozali moto moko. Ay bi kazali mutaska kata Madia Star tiva ndiko na bo santé bo s'abonner, bo like bota ba commenter que ça la paix bien. O pa lingi moi libanga ba ndiko na numéro de téléphone ezana bien. Contacter toujours na WhatsApp ba bitala kra moi ça nzela mino. En plus ça da problème accent bois car voilà. Ba bi Christopher ba son mobile moi bien na kata London. Sans oublier na Pessimbote na Yasmine petit frère de Jésus. Tozali une émission tout solo avec Madia Star. Babi émission na biso ba ndeko na présentation ngamo côté na présentation avec pasteur Flam André Nunes. Comment vous pouvez trouver partenaire à bien na vie na biso ezala mwasi ezala mobali. Na répéter pour liboso ezala ki hypocrite. Tozala ba hypocrite c'est très important ba ndeko na ngai. Ceux qui osent na relation, ceux qui osali hypocrite ezali mabe makasi mingi. Troisième point ezala ki topo na pe ba camarade ya malamu ezali très important pour ba camarade malamu pa matin ceux qui osana ba camarade malamu ba ndeko na ngai kaka na entourage na ba ndeko na ngai okoyi pe ko mona na pe okoyi ko kuta na partenaire ya bien kaka na milieu ya ba camarade. Quatrième ezali importance makasi mingi ya koyeba ko solo les très important. Yango moni tozo continuer toujours na sujet na biso comment ko trouver molonga ya malamu eta ke bandeko bazali ba célibataire ba ope ba bala ba divorcer donc simbate mingi batunaki pasteur nous na situation teme ke émission na biso dali to solo la yango moni to yaka chaque mercredi ya ko solo la ya ko sunga comité na biso ba kwa angola tona ba kwa angola bandeko na to ba congolais ba angolais na ba congolais ngam biso tozali moto moko j'espère que na lobi eloko na mokola lelo. Bonsoir, pasteur Nunes. Bonsoir, Madia Star. Zama Pambolayo. Comment on a eu? Merci, Lingi. Nous avons appelé ma casque. On l'a dit tout, papa. Merci, Yopé. Merci beaucoup. Papa, dans ces semaines passées, tu solo là qui nini ya kokuta na molonga ni ya bien na vie na biso na si o expliquer ki biso bien makasi mingi. Lelo mokola lelo a mercredi obombeli biso nini na mokola lelo pa matatu tozo continuer na sujet wana semaine o lelo obombeli biso nini. Merci Mabia, merci bandeko basi mibali nzamba pambola biso kimia nzambe za mabota la biso parce que nous tozali lelo na kombo na Yesu Masia. Partager les Mabia lobby, sauver un grand nombre de personnes. Mutu moko quelque part azo dépendre na partage na yo, azo dépendre na yo. Alors sala musala wana ya ko partager nzamba pambola yo na kombo na Yesu. Mabia merci na sepeli ndenge otangi ba point oyo to partager qui semaine passée na 2 semaines passées. Je crois eza d'une grande importance ba été sujet oyo toujours partager ça très important parce que ma soeur rebellée, ma frère rebellé, ma jeune garçon, ma jeune fille, baza un peu troublé, bazo baté même aussi bateau comme na 30 ans, aussi bazo rencontrer les mêmes difficultés. Alors kolobela biloko aboye c'est important. Lelo société na biso biloko nyonso eza na net na internet
Mais il ne faut pas dans Zambie, qu'il y ait la libanda la net, l'église a la responsabilité à enseigner. Vous ne pouvez pas na biso qui va libanda. Alors voilà pourquoi tozo partager ma biloko important ma base à vie. Lobby semaine passée, tu le qui sur la communication. Comment est-ce que la communication va skill les armes bimba. Babiloko tirer l'attention pour obtenir la communication à pendant qu'il y a eu partenaire à Sika, pendant que Moutoumoro Bazo ça la cours ensemble et tout. Les lois qui to kota na 5e point, kolobela sur mentoring. Mentoring est dans l'anglais, la français ça cause un mentor. Au moins mentor est important. Mentor est dans la coach. Mentor est très 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 important dans la vie à moto. Mentor, bah tu me souviens bien arrive à parrain. Bah tu me souviens bien parrain, mais dans le sens où tu as banda goloba, na to kiti na dimension à parenté. Mais to qui na ta dimension à mentor. Mentor aza moto yo oyo asala eloko oyo yo na no salite. Akoma place oyo yo na no komate. Aleka déjà na nzela oyo nanu yo oleka te. Mutu wana aza mentor. Aza mutu okoko tala na vie na ye okwa koyekola. Soki olingi o réussir na vie, il faut okangama na bato ba réussir na domaine oyo yo zolingo réussir. Soki olingi okota na kata vie moko boye na likambo moko boye, luka otala banani bakotaka na likambo wana ba réussir. Bango nde pai na bango okoki kozwa conseil ya malamu. Et par la bango, on a la directive, et par la bango, on a encadrement. Donc, mentor, c'est important dans la vie na biso, ceux qui tozo luka, to bala. Ceux qui tozo luka, to kota la vie à libala. Ceux qui tozo luka, ozwa mutu la vie. Parce que, au moins le bolingo, et bongi ça va te bénir. Et baby ça peut battre bien. Makamba bolingo yo soki okenango bien te vie et ko beba yo oko se retrouver te. Et baby yo penza na lolenge moko ke o baby complètement parce qu'on va réparer ou discuter tout simplement parce que ozwaki ba conseil ya malamu te na vie na yo to ozaki na bato ba ko encadrer yo te na kati ya vie. Or, encadrement, ils ont yango. Ils ont un bateau yo, bakoki komi pese pa na bango, ba encadrer yo. Alors, ceux qui yo olingi ozo succès, c'est connecter na bateau oyo, mutu oyo asi azo succès. Mutu oyo aza na expérience. Ya makambo yo zo lingo kota. Parce que mama bia c'est difficile na vie. Au na moment difficile, on va le dire pour la makambo, na pratique. Batouana, on va comprendre que non, conseil ba opesa yo, et ça par rapport ya banzela au baron baleka. Voilà. Par rapport ya ba expérience ma be ba passe au baron ba kutana yango, ba ko yeko liso ko tel ce que non tala, koto ba tsala lokolote. Oyo ba sala ka boete, o ba sala ka boete. Parce que na tango mama biya mutu azo kutana na mobali to na mwasi o azolinga yo sika to bozolinga na sika. So ça expérience c'était makambo ebele ko échapper. Makambo ebele ko échapper yo okozo pesa ba promesse makambo il fallait pas pesa la promesse okondima ba engagement makambo il fallait pas ondima okomi kotisa motu na place il fallait pas omi kotisa oko yeba te ko discerner mwasi ya malamu pe mobali ya malamu okoyeba te. Yo mona kaka moto alati pantalon, moto alati jupe ya bien, asali suki, moto akati suki ya bien, azala mandefu zero faute, atie lunettes pe lokola moto maye le orchestre, do yo monika non moto yo na jupe na mobali, na jupe na mwasi. Or que eloko zo yeba te ke moto wana amuta balonga te. Siko soko kepa ya moto yo azala expérience ya makambo wana. Et si a tout an na vie na ye
esi alala libanda esi baboya ye esi avanda boyeti 3h du matin 4h mobali azoya te mwasi azomonana te donc mutu wana aleka déjà na makambo wana jour anniversaire na ye amoni mpena mutu mpena o nazala occupé na mosala donc mutu aza te aleka déjà na bapasi wana na vi na ye lokola aleka na bapasi wana yo soki okoti olingi okota na kati ya makambo wana kutana na bato ya ndenge wana mutu wana oyebi so keno omoni olingi oboma relation oyo mpona ndenge apesaki yo kado te eza nango rien kanga motema nga kutu nde naza bona yebi kutu mosusu bapesanga kado te mais libala yango eza kaka ocomprendre donc ngaka mpena balinga ngai ndenge mpena namonaka mpena na filme banigérien na filme ya hollywood basimbani nazala mobali na nga toza na kati ya ndaku nalaleli ye na bakuise makambo wana nyonso ozo comprendre donc omoni batendresse wana yesu aoyebiso abe libala ezala ndenge wana te makambo omona na bafilme wana yango te libala libala mpena bino mibale boza très occupé bosala effort ke bovandisa famille wana na bavaler donc ere moko batemps wana oyo ozoluka wana ya bato balalela mpona bakwisi banini ozwango te ozomona alors image oyo moto azoya nango na kati ya vie ya couple eza différent na image oyo akuta na kati ya vie ya couple sikoyo soki aza na motu oyo akoencadre yo te motu oyo akoyebiso te ke lolenge ozokanisa wana eza yango te tu risque yango omona motu mosusu azalaki na relation oyo atiki aki na relation oyo atiki aoluka toujours prince charmant et pourtant prince charmant oyo olukaka wana ange wana olukaka wana olekaki ye déjà oso olekaki ye ozomona ange wana ya kitoko oyo olukaka na oso olekaki ye mais otiaki attention te yo ozoluka oyo ezobeta na miso yo ozoluka libala oyo basimbi nga na maboko tozokende yo ozoluka bafleur et pourtant baka bafleur ezalaka susu mpena te ozo comprendre ezala baage papa ozo comprendre donc babiloko wana ekoede yo epai ya mentor akolakisa yo baerreur akolakisa yo na bafaiblesse akolakisa yo bapoint fort akolakisa yo makambo oyo ekosunga yo mpo libala na yo relation oyo ozokota ekende malamu et ocomprendre ke okozala coincé te na vie okosouffrir makambo mosusu te ekoépargne yo na beaucoup de choses okozwa succès parce que okutani na moto oyo aza na maturité moto oyo aza na sagesse moto oyo aza na expérience pasi toza nango na poto eza ke bayaya oyo ifale bazala na pointe mpona kosunga bajeune couple mpona kosunga bana oyo bazokota na libala bayaya yango bango moko bakoli te bango moko bakoli te ekomi sikoyo difficile mpo akwa kopase eloko epai ya bato et pourtant yesu apesi biso principe alobi bapesaka kaka eloko oyo oza na yango cedi soki oza nango te moye opesa sikoyo ye moko yaya wana azwa nango te moye azala mentor eza te moye akoche baleki eza te cedi parce que ye moko makambo yango aocomprendre yango te ye moko relation na ye eza pose te ye moko vie na ye ezocomplike ye donc moyen akoka na kovandisa masolo ya bana mike eza te yango ozomona mama bia même ekozala na parrain eza très important parrain eza moto oyo ayebolata te ocomprendre parce que bato ebele bakoma kozwa baparrain mpona décoration ya table parrain eza moto oyo ayebolata te non parrain eza moto te akozolo charge ya afuteli yo sale non parrain eza moto te oyo azaka akitoko na apparence non parrain aza moto oyo aréussir azoréussir na mariage na ye azoréussir na domaine wana aza na maturité aza na sagesse aza na expérience okozwa parrain te motu moko akoti libala 2 ans 3 ans 5 ans o parrain na bino mais na 5 ans wana amoni na eloko ta c'est ça
abundi bitumbani ya sa abundi na mariage na 5 ans ye mo de longi moté mais ça moté ma bébé et soir à soir pamba pamba donc pareil il faut ça la moto bible soloba azana elongi lokola caillou c'est-à-dire asia kutani na makambu hiver ebeti ne longi moye bimi malili ye mbule beti donc azo changer te alobi libala oyo ngala omemango tina suka donc mutu wana ndozo benga pareil mutu azana capacité ya kotalo na misu aokotela mwasi na yote aokotela mobali na yote aotika na katikati azo yebisa bino ke awa bosali mabe parrain aza mutu akoyebiso solo yango moni na vie mama bia il faut soki moto azokota na kati ya libala soko likokota na kati ya libala il faut oluka à tout prix oyeba moto nani mobali nanga respectaka abangaka voilà mutu nani mwasi nanga a respectaka pe abangaka mutu wana il faut localiser mutu wana na kati ya vie avant bokota libala localiser mutu wana na kati ya famille na ye to na kati ba relation na ye localiser mutu wana parce que soki o localiser mutu wana ozana garantie oyebi ke lobi soki eyindeli biso awa naza na place na okimi voilà nane pa ya mutu na okimela parce que mutu wana ye ayokaka ye mutu wana so nalobi ke keba na kofundo pa mutu wana aobanga mais soki oza na kati ya relation mutu na yo aza na mutu abangaka te ça devient un problème un grand problème parce que okozanga esika kokende yango tolobaka na bato soki mutu wana aza te il faut bozala na église oyo bozala na homme de Dieu na kati homme de Dieu oyo aza koexercer autorité likolo na bino et autorité na poto nde tozala bapoto awa mpo moto andima oyo exercer autorité mpa na ye il faut moto azala na molimo akomikitisa andima ke a oyo papa na biso na poto bato nyonso neti badatumuka mais il faut kosala effort okita mwa mokie mpo na intérêt ya libala na yo moko intérêt ya vie na yo moko il faut ozala pasteur ozala mutu moko oyo aza mentor na yo oyo akoki koyebisa bino ke awa bozokende mabe wow bandeko nanga toyika neti pasteur Nunes azoloba azosoloma très bien ndeko nanga yo moto oza na line koma bakestion na yo ntango tokotanga tokolobango mpe awa na kati émission tosolola kani pasteur frère mutolo bandeko nanga eza très important bandeko nanga ya kozala na compte eza très important pamba te oyo nga lobaka pasteur na benga baoyo badivorce basouffre na libala bengaka bango neti bablessé de guerre donc bablessé de guerre wana baza na expérience makasi yo jeune fille kozalaki oza na mutu moko boye azosolisa yo mais toyebi ke aya mama oyo namonaki ye abalaka déjà mosu esimbaka te bien aza na kati ya libala neti oza kati ya libala eza malamu mingi ya kokenda na se makolo ya bato wana oexplike ye problème na yo to soki oza problème moko ya mokie parce que nayebi bato mosusu baboma libala na bango likolo ya saki mobali aosomela esaki te ake okutana na coach moko ya mabe donc bablessé de guerre mabe déjà azali na maîtrise te tantino moni mobali akuta aza na osomela nga saki te yoka mpe coach mama boya ye mobali asomela osaki boya ye pour la nini akute na mutu mabe yango eza très important akomonaka ya koyeba ke mutu aza kotya malamu mutu oyo azali ana expérience ya libala okosala erreur bango basali te na vie na bango parce que continue lisolo mama très bien donc 6e point comment trouver un bon partenaire 6e point partagez s'il vous plaît partagez ndeko na ngai sunga ndeko moko mpe sunga mosala nzambe ekende liboso 6e point eza mbongo na bolingo mbongo na bolingo mbongo na bolingo etambolaka ensemble wow bolingo etambolaka na mbongo papa ngolo basodi wana funga mana église pe tambolaka na mbongo nyonso tu libala pe tambolaka na mbongo famille pe tambolaka na mbongo compagnie pe tambolaka na mbongo pourquoi pas bolingo etambolaka na mbongo bolingo etambolaka na mbongo donc mbongo efe ezala esirkile Mamabiya na ntango ya kala mobali azalaki na pouvoir traditionnel ya ko pourvoir na ba besoin ya mwasi voilà
mobali ya kala mibali ya kala mibali ya kala baki na rôle principal ya kojouer ezalaki prise en charge donc bango bato bazwaka mpena prise en charge ya mwasi mpe ya famille moko wana mibali ya kala eza mpe mabe te ezala mpe mibali ya lelo parce que soki na baki na baafrike wana omona mibali wana baza bazali awa mpe na poto baza je vous encourage ebongi comprendre ke batata ya kala mokili ya kala ezalaki mokili ya mibali ezalaki mokili ya basi te mokili ya kala ezalaki mokili ya mibali tata moto akendaka mosala mama azwaka soin ya ndako ocomprendre papa ayebi misala ndako te asala eloko te na ndako donc papa ayebi nde babokolaka bana te mama nde ayebi nde babokolaka bana mama ayebi nde bakendaka mosala te papa nde ayebi ndenge bakendaka mosala donc bapapa ya kala akendaka bimaka ntongo azongaka pokwa akuti biloko na mesa basaleli ye ale esili ayebi ke ndako mama azozwa soin ya ndako papa ya kala abandaki kosomba ndako mama ya kala azozwa soin ya ndako papa ya kala abandaki kokende mosala atie biloko na mesa na ndako mama ya kala akozwa biloko wana alambi yango akonvertir yango alesi famille papa ya kala azaka libanda mama ya kala azaka na ndako libanda ya papa ya kala eza tout simplement parce aza na mosala po azonga na ndako aya na quelque chose donc bolingo emarchaka na mbongo bolingo emarchaka sa mbongo te yango omona ezalaki difficile bamabia badivorce na ntango ya kala voilà omonaki baparent na biso nga nakenda na kini namona mama na bino donc ye papa na bino akufi na maboko ya mama na bino donc bamabala wana ezalaki oyo bato bakoli ensemble pourquoi bakola ensemble tout simplement bamabia parce que mama ayebi nde basala mbongo te papa aza poche ya mama parce que mama azomona soki nabomi libala oyo nazonga mpa na biso na ovanda wapi na vivre ndenge nini nakomi bokola ndenge nini parce que poche na ngai ye wana papa mpe azomona te soki lelo nalobi naboma libala oyo bana oyo nakobokola bango ndenge nini parce que ngai nayebi bokola bana te donc yango ozomonaki mama azodépendre na papa papa azodépendre na mama donc moye bakabwana eza te mutu na mariage ya kala ayebaki rôle na ye donc barôle ezalaki très bien déterminé et défini par contre lelo toza na ces grands problèmes alors lelo omona mutu abandotia mwasi litoi mbala moko abandotia loboko na poche ya mwasi et pourtant batu ya kala soki asengi mwasi mbongo aomonaki amikitisi amitie vraiment na se makasi donc akomema bale na se te donc il faut azala likolo akopolisa ekipe te donc mon frère ndenge oza wana mwana na nga mobali ozotiesa babi ebele parce que bato ya kala banda osala boye te yango omona bapapa ya kala bazalaki na valeur soki alobi na mama libala ekufi mama olela aolela aobonga nzoto totala ata na batiktok omoni mobali aozwa bakifunda abimisa libanda abwaka libanda mwasi azolela omoni motu moko boye mpe azozwanga azokotisa ocomprendre donc pourquoi mwasi wana azolela aolela tout simplement parce que ayebi ke papa oyo nde source ya vie na nga bafinance na nga eutaka na maboko na ye ozo comprendre donc sa vie dépend c'est comme ça la vie alors mbongo etambolaka il faut ebango na bolingo na livre ya Proverbe chapitre 31 verset 10 tina verset 15 mama bia na ngai totanga verset oyo eza très important Proverbe chapitre 31 ezotalisa biso déjà sorti ya mwasi
Proverbe chapitre 31. Et là, point on a besoin de parler sur la femme sage. Alors, quiconque qui trouvera une femme de valeur, elle vaut bien plus que les perles. Moto comme on a moi si à ma lame, aïe ba qui moi sur la valeur koleka, ba wolo, ba richesse. Siko moi si wana yoka moi si ango. Le cœur de son mari a confiance en elle, et c'est tout bénéfice pour lui. Donc moi si, même moi si il faut aïe ba que bolingo etambola nambo. Na moi si la société ya kala. Aussi, dit les hôtels, c'est déjà image. Il y a moi, c'est au ballon Luka. Au moins, moi, c'est le ballon en Nanda. Et c'est qui moi, c'est dans le Afrique. Mais si vous avez la Bible, vous présentez la vraie femme. La vraie femme, à ça, moi, c'est en Nanda. Bible le dit, mon thème ya mobali na ye et ko sepela na ye. C'est-à-dire que, n'a pas ça mutu moko ke mi bali ya lelo, baluka baba se ma travailler. Voilà. Vous comprenez bien? Mibali a lelo ba ko moi ça va na nda côté 24 sur 24. Non, alors na canapé au kiti ba canapé ezaki munene comme kita. Non. Et ba lo finana. Non. Et comme tobo comme katana. Non. Mibali a lelo. Même image ya mibali ya Bible au Bible zo pesa biso, bazo c'est ce que moi si oyo motema ya mobali na ye ezo sepela na ye. Pourquoi ils ont séparé la naïe? Verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Abi moi si wana akenda ko luka ba lin. Donc bilamba ma poil ya ba niama. Donc asa moi so azo boucher. Asa moi so avant la place mon côté. Abi pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Donc, Akendara Moussika la mora tongo. Yoso le mobala. Mais mobala on a déjà à travailler. Mobala on a déjà la mora tongo. Mabia ils ont un secret moko batwaye barate. Au moni passion bazelaka mobali ala lele na ba quiz. Bavandaka basimbani bavandi na canapé bavandi bazotala filme bamabala wana eza bamabala ya bato basalaka te baola popcorn on est na cinéma baola on est na cinéma baola popcorn bavandi pena bo bazwi po wana minene bakotaka loboko baolia wana eza bamabala ya bato oyo basalaka te baone balukaka vie romantique. Wow. Mais batu oyo ba travaillaka. Babimaka tongo, mobile abimi tongo, moi ça bimi tongo. Ba mariage on est dans ba conflit mingi te. Ko so la so les anga mingi te. Wow. Ba rappel la temps bota mingi te. Oui pourquoi? Parce que on va très occupé. Wow. Ba ça très occupé. Ba la terre au fan de te ba ta la filmer ensemble. Batawana et yaka rarement. Avant la tante ayeba, mobile au salani, moi ça au salani. Moi nous tous comme au ben mobile, le lo bengue. Osawapi, moi c'est pas au benga, mobile pas benga. Osawapi, ti eroyo, ça dit que ba le lo au salati. Bato ba le lo au sala, à la temps au bengoté. À l'oukoté, aza très occupé. Donc soit sur téléphone là et aptinika texto chérie, ça va? Très bien. Chérie, est-ce que n'a combien 2 minutes n'a pas ça fou? Rapide. Azala tenté ya koluka soki nini. Pourquoi? Parce que baza très occupé. Parce que moi c'est un yé au Bible sur la service. Wow. Donc azala tenté ya obenga mobali na ye, oza wapi depo bimaki. Ndenge zo ya na ekolo ya fufu. Ala tenté. Pourquoi? Parce que yé moko aza moto yo azoluka. Azo bunda na vie. Bible le dit, azo kene kozwa biloko de loin provision musika. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit. Donc à la 4h, 4h du matin à la mouki.
elle donne de la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Atika kaba ordre, ana ngona musana na yatika kaba ordre. Au moins lelo, souvent basani wana, sana bilamba wana, lambela patron biloko boye, et c'est la bonne là, le soir bana kitika dans la classe abimi. Azo wana na po. Wow. Parce que bana ta osala bana ta. Bana ta en soi na ta. Bana ta bana était o ya la na gauche ou la droite parce que bana très occupé, ba fatigué. Donc moi je vais tomber belé ezala ezate. So il va faire la carte ndako ko kuna 6 000 livres koto ko 6 000 livres koto ba tanga ba luka ne ba ko développer finaba. Ba calcul ya mbongo ba fandi ba suba biki na fait ba ça ba calcul ya mbongo. On se comprend. Donc tout ça est sa façon ya koyebisa yo ke libala oyo zo luka Okota. Okota etambola na mbongo. Wow. Na zo ngala yebiso ndeko mwasi ke mibali ya lelo baluka basi ba fainéante. Baluka basi ba nzunzu. Basi ba lala raté, basi bazo tambola, bazo luka mbongo, bazo luka neni ba ko changer vie ya libota na bango. Soko tali livre ya Proverbe chapitre 31 tina depuis 10 tina suka au moins ba perception image ya mwasi o nzamba lingi yo ozala. Mwasi ya mobali o alingi yo ozala. Moi, si on a celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Wow. Bonheur, c'est ça qu'on a bizarre, il y a mal à monter. Ou à son isakangaïté, à finga kangaïté, à respecter la famille nanga, et ça qu'on a monté. Aussi qualité à travailler, comme mambo on a mis ça. Voilà. Mariage et qu'on travailler dans mbongo ya mobali kakate, ka mobali mtamema mbongo na mesa non. Yope il faut même mbongo na mesa. Il faut même quelque chose dans la libala afin que libala na bino et bala connaître et percer ya bien dans la vie. Donc tu as là besoin sur beaucoup de Facebook na voilà, if you can put Facebook in a laptop please. On comprend. Donc mon pali aussi il faut aluka, moi aussi il faut ça nini aluka mamabia azala na charge ya famille na ye. Alors yoka quelques points importants, quelques clés importantes mamabia les choses en droit commenter. Ngana basa kama be peace netoloba kana basa mo peace. Moni passer flamme André Moussa toloba a. Yo tonton oni ozota la biso oni mobala. Tano rendez-vous liboso na yo kutela mona bato azana e bien. Rendez-vous liboso ça peut être que bon ça mbonga restaurant. Tala niveau. Et quand baké ozana nous prêter à robala. Yo ka rendez-vous liboso tokena restaurant ni. Ozana comme na saki na yo. Moi c'est pas quand même ce que oui, na ça me quelque chose. Mais que moi soit dimba papa le pasteur. Moi ça la robene le ba boule. A otika yo. Quand je veux moi sposana ozolinga ke ona na bala bona boyo ndo bala mama. Osala kanini? Libele zakira te ko kena ndaba libala obota non. O ba bien on tondeze. Tondeze na. Ba bien on pondeze, pondeze ba ko comprendre ka na ça pondeze. Donc libele zakite ke okoni pondeze oyena ndaba libala obota ka papa non libele za bon motel libele faut contribuer. Moi c'est faut ma implice et na vie à mobile. Papa, non moi ba couple musomo na ke moi ça caractère mabe. Mais moi ça travaille à Dieu. Mobile na boya moi si mais attention ni sibabite moi so nenga contribuer na ndo balibala na koyiko boya ite. Na ozoe wa. Ala qualité na. Voilà. Asa na qualité mo ndo moi ça luka futa ka kuroso na voyager moi c'est akipa makamu nyoso ta o déranger te na Congo mi bal ne na mbula o ba luka basa bon. O leke wela dan ko bala ndeko nanga luka na no osala. Ce que vous pensez que oh classe zanzela moulaï cette formation ça va simo ba une année on attend moi qualification et ko edo to mo bala zo pour la pemene on a moi eloko na loba passer continuer non va bien au défenser na kutu au moni parmi ba conseil na pesa conseil ali boso na zolo ba eza moi na moi si pesa mo bali chance na vie ceux qui boquer restaurant so bobimi parce que au moins les bassiers belé surtout les jeunes filles voilà va impressionner les balles voilà donc beaucoup dans restaurant yo mutali boso bimisi carte au mofuta normalement mobali ya solo aza mobali oyo il faut approuver yo que ngana jo na ndenge mabete ngana jo ngamna bimisi yo lokwa ngamna bimisi yo il faut nga na futa donc ndema bia lobi pardon que okoki jamais
otika charge pas moi ça fout un restaurant au yoni. Surtout quand on a ma première rencontre ou bien ma rencontre kaka. Ceux qui yoni mais au moins qu'il y ait à inviter au restaurant. Voilà. Mais ceux qui a invité au peut ça les follow ça attend à moi quelque chose bah bon tout fout ta kati ou bien la fout en gamme fout. Donc au coin du matin au quoi ça la médaille. Donc yo moi si il faut au peut ça mobile chance à se prouver à la qui ça mobile a impressionné moi si. Semaine passée, on a vu les alors là, moi, je suis à bois qui s'y est, à comment le moi, si je quelque part, pas dépenser. Nanda quoi dépenser, mais qu'on a dépensé. A prouvé qu'on a impressionné qu'on a dandy, on a prêtre, on a mbongo, on a prendre en charge. Mais pourtant, la carte nanda qu'on a eu, bah c'est que opportunité wanate. Il y a commis la qui s'ake, naza mobali na tata. Voilà. Donc, bah, opportunité, on a moi, s'il faut y pour la couper, ça va moi, la mobile. So, bimi na ye bisa ya foot. Bah, mais surtout, tu na hôtel. Moi, ça fout hôtel. Moi, ça foot. Tel niveau. Quand on a la chemise. Moi, quand on a fait des gars, on a fait l'année, puis tu en as tanné. Et puis, essuyer. Essuyer, papa. Essuyer. Maintenant, c'est qu'on changer. Ils ont les camas. Il y a les camas. Donc tu ne peux pas faire de telles choses. Babylone quoi boyer, ils ont la raté au tiesi bi, au kwesi médaille, au kitina se makasi. Papa, bah monsieur, bah bon dans le cours, on a aussi na moi, ça aussi na moi si tu oses sopa. Tu oses sopa. Oses sopa la peine parce que y a maintenant le pouvoir. Voilà. Moi le plus grand problème on a aussi c'est que tellement que moi si on a ça me travailler déjà. À Salaka. À la manda kunaye, à la moi voiture naye, frigo naye za rotonda, aliyo yewana. Il faut que ba. Deuxième conseil, moi si on cause la carte mobile à proposer au bima. Oh papa. Té. Donc comment te demander non? Moi si on cause la carte mobile à proposer au bima. Funga mana place wana. C'est-à-dire que ceux qui vous ont joué à un restaurant, ils ont dit que non, mon toyo et simba, et go simba, ou bien la mécaïe. Mais proposer un jour à un restaurant, inviter à un restaurant. Un bon ou non bon. Attends, un bon ou non bon, il y a un problème. Voilà. Il y a un invité. Il y a un invité, toi qui es tombé dans les solos. Il y a un fois, il y a un tant bokei, azana moi garde que, na me fouté là, so ça ne va pas sur la nangaya au fouta. Mais moi si on peut hésiter au banda cause la carte parce que pas te belé on va timide net biso boy net nga bola timide makasi donc moi est-ce qu'on a invité yo exact donc si ko yo so côté la bato ba timide le la ngai il faut yo inviter il faut bouka barrière wana ou inviter parce que bato musu ba tellement sonné tellement pour banga azo baté au répondre neni parce que déjà yo déjà peut aussi au misala on a déjà la voiture à bien, on a déjà la moi, on a un kitoko, on a un musano à bien, on a un ndenge na bande la ti. Abanane a invité on les soni. Voilà. Parce que yo moko il faut soit jet, on soit les devant, on soit leadership, il y a le bas toki. Voilà. Au moins on a pas s'attendre que yo ofungwama. Mais tant au fungwama, yo ko fungwama bimbate. Voilà. Le bar a tout quel restaurant. Voilà. Vous passez taboulier si vous kabwani. Aux olongolé moi ko basomo wana et tout. Troisième point. Ndeko moi soso la nanga yeba été. Troisième point ezali ba cadeau. Mibali ba nga ba cadeau au basi ba pesa. Wow. Ma bien tu ne peux pas comprendre. Mobali soko pesa ki ba cadeau. Surtout ceux qui sont dans le lingani ou bien au lingana. Aba nous zonga toujours na place. Wow. Et ça le la neti muta bomai muta sali crime awa. O sali crime muta moniote o kimi. O mona mutu wana banobeta ba tour wana. Aotala likambo nini et ezo se passer wana. Est-ce que bazoko investiguer? Est-ce que ndako mona buka ki ba réparango? Toni abazonga parce que batabale balobi moto asala ka crime azonga toujours na place asala ka crime. Mibali bazaka ba faible. Mibali bana proba okaba. Siko soki azui moto okabela ye, mobali azonga toujours na même place. Voilà. Faiblesse mibali ya moi.
Wow. Je suis désolé les frères, je dois les dire. Ah, ben exposé bien, hein. Voilà. Mais bah, il dit que Bandeko ba so ba funga ma. Na idée pour ma passer pour faire. Parce que moi ça m'a eu la terre à mi-temps. C'est ça. Moi ça m'a eu la terre à mi-temps. Donc mon bali a trop faible, au PC parfait. Azo aga wana susu, azo su parfait mon susu. Souvent azo parfait azo moi 50. Azo moi fleur et loko moko boy. Moi je boxeur. Donc avant nos les hommes aiment des cadeaux. Wow. Koko sanaku tout est na poa wana. Les hommes aiment des cadeaux. Voilà pourquoi cette femme a compris qui a on se tenait parfait dans ma cour. Wow. Parce elle connaît le cœur des hommes. Ils sont flattés par ça et ils n'ont tardé pour ne pas dans le bamakambe belé ou ils ont fait un point belé à ma casse et au souvent de mon côté. Gloire au Seigneur. Donc, wow. Le moment s'il faut au fond, mon balio au lingi moi si aux outils comme moi ça la dépense l'école yo et na ebiselo mo moi sur la soza mayele a remis l'obéla que mon toyo a mon unité de production là donc azoye pananga pour un intérêt pour azo mbongo pour découvrir ba problème à finance au yazana. Tu ne peux pas au koki ko pesa moi si impression wanati. Na vie ko pesa jamais moi si impression wana que awa ngara zo yela wa mbongo. Peut-être ozo yela no bolingo. Mais du fait que ozo zo mingi. On créer impression à Katinaï, parce que nous avons boya la relation avec l'engouana. Parce que comment sentir que tu es devenu une charge. On comme une charge. Et ça va moi ça l'ingio lelo, bolingani bokomo lingana, akomo yelo ba kilo famille na ba. Mbamo yo mona moto yo ayi na charge. C'est ça. Et puis yo za la pour ça ma charge, et tout ça la pour ça moto bolingana. Voilà. Alors, ce qui déjà yo moko en tant que moi na mobali ozo ya okomi ko dépendre na ba finance ya mwana mwasi ndeko na ngai mwasi wana akozwa impression que ozo landa ye pona intérêt moko quelconque. Alors bima na kati habitude wana ero mo takabelo po boudé mo tapesi oboyi olobi non na ozote ngala olukela ngala opesa Voilà. zala pe ero moko pauvreté titi oza nango temer au frimé au boy. Au boy tout simplement parce que au lieu de créer impression. Voilà. Parce que moi, si on a ça dans le monde, mon collègue bala na yé mbongo na yé komi ayo. Mais ceux qui ont dit que soyez les lots, il y a qui a organisé qui ont utilisé. Et pourtant il fallait pas aller à sentir les lots à utilisation. Yé azoye la bolingo. Et les femmes, j'aime les femmes parce que basi ba yaka na motema na bango mobimba. Basi ba yaka na réserve. Te so ba lingo a ya motema na mobimba. Au moins parce que problème les animi mi ba li to linga na motu. Na motema te. Basi ba linga na motema. Olobelo papa. Biso linga na ba calculer belé, o calculer makambo belé. Mais moi si alinga na motema. Ya mo na moi si a obetelo masolo nyonso ya vie. Ana réserve té a côté masolo famille na bango ana réserve té a oyebiso ba problème ya ba finance na nyonso ana réserve té a oyebiso ba bisika lela ba passe à mona na vie nyonso a rosolango na yo tout simplement parce que alingi yo azo peso motema na ye. Mais beaucoup de gens ni bali balinga na mutu o mona po yebiso abetelo masolo a o calculer parce que ayebi que so na betele masolo lobby et comme masolo ya onda wana. C'est ça. Troisième conseil. Tu vas intimider moi. Tu vas forcer. Tu vas contrôler moi. Pour accomplir ma cambo yozoluka.
Au moins, il te belé la vie, bah, on a quatre relations. La quatre relations, azo même on a quatre intimidation. Donc, à intimider moninga, à rendre moninga mal à l'aise. Bah, mais sous ce moment-là, on a forcer mon tour à ça, ma cambo yé à lingi. Imposition, la quatre couple, la quatre relation et simbati. Et peut-être qu'on a eu ta balayette. On a eu ta balayette. Si tu as un frère, mais même sur la Bible. Donc, on a une balayette. Mais aux autres imposer, aux autres intimider, aux autres contrôler. Même yo moi si, même mon bali, on peut contrôler jamais mon inga. Wow. On peut jamais parce que l'esprit a contrôle et ça, contrôler la sens de l'autre, et ça pour contrôler mon psychologiquement. On peut contrôler, mon toit est contrôlé, mon toit force, mon toit intimidé. À ça, mon toit sur continuer la relation et on abuse. Abuse pour ça. Parce que l'abuseur, ça va tout jouer dans la technique comme ça. Yaka, intimider yo pour forcer yo makambu, pour contrôler yo, bon ma relation on a de gauche à droite, tout simplement parce que ça la pose la yo moko lobby a déranger fino makas. Et ça technique à ma bende. Quand on se compte à la carte de vie, il y a couple, la vie, la relation, Luka ozalama la mona mutuana au rendre stable, au rendre bien, et qu'on n'allait pas mourir pour na yomoko, pour na nyonso, qu'on n'allait jamais charger, qu'on contrôler yete pose au rambon naye, qu'on intimider yete pose au rambon naye, ton elo komoko boye. Voilà. Ma bien. En tout cas, nous sommes tous les toujours sur la carte toujours avec pasteur André Nunes. Quand les pasteurs autour de Awa, tout le monde a une relation, nous sommes en mode de bani que moi cité. Faut ça se contrôler, à d'autres les babandi les colo, au côté, dans un salle à côté, là le compte bani si quand mais ça la maman a rien à dire, tant à commander balibala comme ça, abanga, papa me soit le babo. Donc nous bah que au salle en erreur. Yo relation ça en relation à sika. Non no bani été. Il faut un peu moins relax. Côté ma canne nous que nous comme appelle ça nous c'est pas ma pamba. Et ça que que nous la sa faiblesse n'est pas moi c'est pas mon bal non. Et ça que nous protéger la relation comme on dit na souka. Et nous voyez ça on a une stratégie. Mais bon on a besoin toujours chaque mercredi pour la stratégie ni nous ko ça là avant côté la relation on se le papa continue là. Moi, on a beta conseil mon sous ça yeba été moi chez à jouer sexualité. À jouer. Au moni batu belé bakansa neti disons relation nyonso za déterminer les bandeli ndenge ni bolingani na objectif ni bamsu balingana ka pour la vie sexuelle pourquoi bazalaka peut-être ana posa azala mutute azala posa mutu mo bazalaka na ye mais soki ozolinga mutu pour ozoluka libala il faut yeba ete relation au bozanango mutu wana aza jouer sexuel na yote. Donc au lukate o utiliser moi si lokola une prostituée. Que elle nyonso kokutani il faut bozala. Elle nyonso il faut bengaye ou menacer yo lukaye do yo nzoto do yo nzoto nzoto. Non. Moi si aza jouer. Voilà. Sexe et ça joueté, moi ça prostituée. Donc on traiter le col une prostituée, même yopé moi si on traiter mon bal là comme une prostituée. C'est-à-dire que exactement que tant on s'oppose ensemble, il faut qu'à bozala na sens sexuel non. Parce que wana ils ont prouvé et pas un partenaire na yo que osala nous préparer pour la relation à long terme. Parce que Mouto a préparé la relation à long terme. Ils ont makambo belé au besoin de poser à ça, il y a pour solo là, il y a pour établir, il y a pour tirer là pour économiser la place au besoin kende. Voilà. Parce que ceux qui besoin passer un million sur temps na metu, temps na metu, so beaucoup d'années metu, c'est-à-dire que tu n'es pas préparé. C'est ça. Parce que eloko yoza na mona kozo luka na metu wana o bayango. Soko bayango o ke luka mususu pembe. Wow. O luka mususu pembe.
Ndiango mona mutatiki mutaki toko pembeni na ye mutamala mu pembeni na ke so mutu musuki ba. Parce que bo banda ki déjà na fondement ya mabe. Et zo la que osa sérieuxté. Osa sérieuxté. Ce qui réellement ozo luka vraiment partenaire ya vie. Ah on a zo beta ma solo ya ba bateau bazo luka ba sakana na ba fille to asakana na mibali na mobali te. Na zo beta li solo ah on a li solo na biso eza li solo ya moto azo luka libala. Voilà. Moto azo mona ke na komi nazo se préparer pour vie nanga ezala stable. Voilà. Na vanda. Moto wana aza moto yo azo luka makambo ezala sérieux. Donc il faut yeba que na motu na yo sexe ko legaka te nyonso te. C'est ça. Donc ce cas na motu na yo ezaka ke nyonso yango ka moto zo leka na motu na yo c'est tout un grand problème. Et zo talisa ke ozala no préparer te pour la makambo zo lingo kota. Parce que comme mo na kati ya ndako yango boza pena bo bino mi balé bo lekana avant ba ero ezaka pena ezaka moto wana pena bo swani déjà bo yinani déjà bo suka. C'est ça. Yango mona mama biya bato ebele même lelo na kati ya mariage ceux qui baza na problème na couple na bango au lieu ba vanda ba solo la bango ba mataka na mbetu ba matina mbetu so ba silisi aller conflit ici pour résoudre le côté parce que na mitu na bango ezande sexe mutezoleka. Wow. Or vie à couple vie d'ensemble eza vie oyo bozo préparer pour na makambo minene pour na makambo ikomi mabino musika. Na beta dernier point mama bia oyo eza important très important eza beau développer niveau ya confiance mais avant la beta tant mususu za eloko oloka ngana ba so be peace plus pasteur otu koloba alobi ke ba relation muso mona bobala nité chaque fois que yo kutana copain na yo bena copine na boninga bo fifa et plutôt baliete yo siko yo selon yo o boule ke ndonde eza na okanga joana et na sala boba mona ba jele musute mama osobi ma moins sérieux c'est pas mon bali wana yo papa yo monto mona ba couple mingi ba couple ba mari mi mona ba sali sali makamone belé na ki fiancé na ba papa sali ngo belé so na belé tant que comme que jour au bala mon bali pas balié fête pas ba fête so mususu si la kaniti ba 6h ba 7h au moins ba couple bazaka wana na fête nini posa les a ngote ba sala ngo déjà mais mon bali oyo apesa moi c'est une valeur moi ça apesa ki nzote ne valeur tant mon bali bali yo bo fani ba kitchen no ne wana to ba pesa bino ba ne wana mon bali ko vana na fête 4 terre ma sœur posa ka tena quelqu'un lui de nos tena ko famous na ni posa wana ezo mata mais que imagine ma bali le papa au mona Marie azanati 8h10 le ko ba fête anga mo sina ti ba 10h Marie azana na mwasi. Ah bon 10h 10h papa mais o to bala mwasi o pesi mbongo ebele mwasi azaki sika na mbape sika na bo pesi mbongo zana ndako sika mo mais bo vandi c'est que bo sala makambo wana donc sentiment so eloko wana eza esili yo mbone koma mama bo bala bali bo vandi na ndako bo zo kata posa monte nini yo moko ndenge o bimilaki ndenge se présenter pas mwasi bien pour mobali ezalaki eza mabemi tout tika ba caractère wana ndeko jeune fille to la biso au moni pe copain na benso na restaurant oui bolé na restaurant so bo ke no te papa hotel na bango eza mabete eza endroit boko yiko kende bo solo na mutu mais ba bende siko bo fifa te boko da ke boki bo solo na mdeska bo calme bo soni chi na mbo mais bo sala makamwa na te eza très important papa continue pas na ce comme pour ça. Dernier point les lo conseil sous que ça développer votre niveau de confiance. Niveau de confiance est important dans la vie ya couple. La vie à batumi balé au bazo yekola aux ensemble au bazo kanisa ba vivre ensemble pour la libéla. Il faut développer confiance. Voilà. Confiance est important. Il faut aux la confiance, aux honnête et pas moninga na yo, zala honnête. Zala ouvert et pas moninga na yo. C'est-à-dire que moi ma vie ba cache ya ba nini ezalate. Donc vous allez penser moko ouvert na ba pensée na yo, ouvert na ba feelings, na ba sentiment na yo.
Donc, et ça va point important, il faut au saisir en gros sur une vie d'ensemble. Pourquoi? Parce que ceux qui ont confiance les alliés et si vous avez ouvert moko na moninga et permettre à bolingo na bino ekola. Voilà. Bolingo ya makasi parce que bolingo va na ba base wana. Alors meta par tous les moyens aux à la vie il y a détective té. Moni ba se belé mi ba le belé ba ko ba FBI. Donc yé penza alinga comme détective ya mobile na ye donc yé alinaka à surveiller mobile na ye à surveiller moi si na ye. Au moins ceux qui déjà pour développer capacité à confiance, niveau à confiance, niveau à ouverture, aux en a posé au banakota FBI na vie à mon voilà. Au moins les lots ba problème est belé so quoi la carte ba couple ba relation belé aussi maté parce que aux ont vérifier ba téléphone il y a partenaire là yo au niveau ba nani abenga ki nani abenga kité ba texte nini azozwa WhatsApp na ye marche ka ndenge nini email na ye au niveau ba message na messenger na ye nombre ya mibali za combien kuna na kati au niveau investiguer vie ya moninga complètement et loko ozo bosana il faut oyeba été na kati ya vie eza ne loko ba bengaka privé voilà même na kati ya vie il y a couple il y a aussi ce que nous appelons la vie privée donc loko wana il faut oyekola pour respecter ya ata lelo soki bo balani il faut yeba été partenaire na yo aza aussi na une partie de vie au ba bengaka vie privée. Vie privée est important. Boza la transparence, boza honnête, voilà. boza na ouvert, mais il faut yeba que mutuana aussi azana une vie privée. Vie privée na yo et cause la nazo encourager vie privée à ma bête. Vie privée ya ozaba mo boulot ba désordre ba nini, wana ya bienté parce que tant monsieur balani ondimi. Mais et là on a ba vie privée et ça que mutu na mutu azana ba limite na yi. C'est-à-dire que ceux qui a permettre de ko simba un téléphone na ngate osimba te. Voilà. Atezo lela wana tika yango. Bien kaza mwasi na yo za mobali na yo. Soit téléphone que ko pesa ye mutazo benga yo. Voilà. Et ça aussi capacité à vouloir que j'ai confiance à toi. Que au salala ma bête. Voilà. Na confiance na yo na yebi que au skoto. Na la posa na vérifier ba email na yo te. Na la posa na vérifier ba messenger na yo te. Na la posa na que de gauche à droite ya vie à mon touté. Parce que aux risquer obéla AVC. Oya okuta na ba information moko il fallait pas okuta na ngo. Babylone wana et blesser toute ta vie. Parce que le problème est zani. Pourquoi vie privée? Parce que mon toit avant na mobile na ye na mwasi na ye ayeba capacité mon toit na zana. Est-ce que information on a la zana on son appel sur au quoi aussi pourtant? C'est ça. On se comprend. Tu es belle ce qui peut les c'est. Alors ceux qui sont obémis à la portée d'information. Beaucoup de gens aujourd'hui, surtout les femmes, osent comme la pamba. Butu moyo mtoza na kadanda wa libala. Butu moyo olukabo yeba code na yesa kali. Olukabo yeba nani abengaki. Ba téléphone on sur la nani. O papa ninga zawana yaki kutu depuis kala ba fani kana voiture sur la téléphone. Also oya go bela lukika pour rien. Garde le calme. C'est toi qui es assis sur le trône. Nemo fa la trône wana ndima ke yom tozo konza. Voilà. Yo nem tozali madame intel, monsieur intel. Ça dit que on soit koya mon sous-souté aza égal na yote. C'est ça. Donc mitia na position na yo ko kitate na ba niveau mon sous parce que na ba vie privée ba information mon sous et oya ko beliso. Monsieur on a pas besoin de information le côté. Et monsieur ça va le côté, monsieur on t'a ko fabriquer ta maman monsieur za ki na Afrique wana habite sur solo le papa. Mobali na ki mobali ya ba ça ba gouvernement là c'est là mon butu ba ina ordre national du léopard na porte le pont na ba wetu. Ce qu'on a besoin de faire, papa na ngapsi na papa, ba camarade na ngaba ki mona ba yao, to mona mobali na yo kuna, asola mutuna. Yo ka mama na bi. Asola na ye kuna. So ka silisa bo ya kaka awa. Voilà.
On comprend. C'est comme ça que j'ai gardé mon mariage. Et dit, les lots les lots donc il y a des choses que tu dois comprendre qu'il y a une vie qu'on appelle une vie privée. Voilà. Une vie privée, par contre, ce qu'on appelle permission au côté. Alors, battez la montée manayo et la Bible déclare battez la montée manayo pour les kabilo parce que montée manayo est à la source, il y a vie. Ceux qui ont eu combattre la montée manayo, on risque au coup avant. Obela la éviter so obela nini mais ko la battre la yo obela ngote tene ngala na papa obela lisute abela sute donc obela sute donc tika motu wana tika vie privée na ye yo se concentrer na vie au bozana yango au bandi ensemble et je crois par la grâce de Dieu so motu azala batira mabe a changé avec le temps donc c'était ça pour la lelo on a bien au moins que provoquer. Merci beaucoup. On a passé des pistes licolo le beau pasteur Zoloba. Pas maté, tu es à poto solo là. Papa va nous mingi na ba basaka ba épices. Ne na pas des épices place on a papa no lobby. Et ça malam mingi jeune fille total bien jeune papa bien jeune ba balité. Il faut qu'on développe caractère on a katina biso discipline. Discipline est très important. Moi je me suis dit oui, on va dire non, on va dire non, fiancé n'a pourquoi ne pourquoi ma camusou n'a pas battu non, ma camusou n'a pas battu. N'est-ce pas que fond au bas de mon anga et bon ma battu mais ça battu mêlé. Mais nous c'est très important, si vous avez confiance en moi, si vous avez confiance en mon bal naï, on a mis pin code naï. Ce qu'il faut les, on a pas point, on a battu. Pesa papa be pesa maketa fond naïo, mutabengi ya c'est très important. C'est ça que on mi pesa discipline. Na vie na yo après on battre la motema na yo ba kuso mona ke fiancé ko to a pousser ni pemino papa za mo bulu mais yo zo tshaka fo na fiancé wana papa mama o kufa fa fo za na discipline kati na yo papa na ete so ningo ba sa pa na se ko mo poussa na non c'est bon merci ba question ça te ba ndembo poza ba question to zo solo la et ça la biso bien makasi mingi et mission ko la to zo solo la bino mo bo poser ba question to zo ba on a plateau biso to zo solo la bah on a biso toza si place na plateau. Merci beaucoup Mamouré, merci beaucoup Mamouré c'est na tala bino bozui ya kolanda émission to solo là avec Mabia Star TV bande konanga bobo sanate bo partager vidéo o yede couple moko sunga jeune fille jeune garçon moko bande konanga baye ba koma ya kokutana na partenaire malamu ba stratégie nini ba koyi ko sala bande konanga te ba stratégie beleza awa ngakuta balinga fiancé na sala monte ba ngeto to songa su papa so d'ailleurs que ba songa kasima ba stratégie na sala makasi opesinga et va ça ngalo makasi angali na makasi mais ça trop tard te na yibe on kaka donc il fallait na sala moi que biso tout aux zoa un plus na kata ba émission oyo merci beaucoup bande konanga na si to komona na balasima mercredi na 18h30 bo excusez so na ndé to zo na mo ba 10 minutes ko ba 5 minutes ko to mona ni mbala ya sima baba. Abonnez-vous massivement Mabia Star TV. Ya biso esika yango ye. Bo mona ba Star tu bodingaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba bonga ba bonga ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Yango na bino if na koka sentiment. Nga so na ba kalika mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shano kanshika biya ngana ringi ya. Mani ya kami ko pesa nga pasadi. Wa